Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka sela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Petit petit, atuanyizina, onzela ya jipala, seliba ekwe, nakosenga kono, kisanga iwoya, kona batela libala e, libala e. Amore, tu es là? Ça sent bon. Libala la biso e rumela libela. Wow. Moto kopete, moto paka. Libala bosemo. On peut s'en appeler des autres rap na wakaya. Na yebi kolinga ngoti. Pois na ya biso ya boa la penza. Na yebi biso ya mboka penza. Mboka minga mcham. Ya mcham. Oh, non, maman secrétaire général, maître Kabongo. Il m'a dit, Kanga serre, si n'est pas de boss. Bon, boy, on va manger avec les solos. Au boy, il a porté au plaid. Au boy, il a porté au plaid. Il y a boy basou. Il y a boy basou. Il y a boy basou. Oh, la zone toque là. Vous s'amalez les héros. Vous s'amalez. La sentir. Non, mais quand on a été. Non, non, pourquoi tu me pourquoi tu as la déjà. On met la télé et tout. Il va t'appeler toujours à l'autre kaki. Tokaki. Ah. Non, pour moi, il y a pour moi, il y a pour moi. Così capisci il pane. Pour moi, non, espérance pour moi. Il faut la sensible. Ça va. Tu as fait que l'eau voilà. Ça m'intéresse. Mais dit que des jours comme
Chérie, maintenant, moi j'ai un petit souci là. Souci? J'ai un petit souci. Bon, ça, on va faire. Quand on a commis au Bénin, secrétaire général on a pour la macabre, on a dit les bisous, on a monio mis sur le que vous allez comprendre de ce qui est c'est. C'est ce que c'est. Oui, au sein de mon libal, l'équipe est bannie, lecture. C'est quoi? Non, oui, le présent, c'est ça, on a tellement bien, et bon, ça me fait un camion sur main. Quand on a vendu, on a résolu. Il y a un avec ma BT, mais mon préoccupation, c'est quoi? Mon niveau de Christian, on a Christian nommé. Ça va nous mettre à ma solo et à un bon canadien. Et ça a été singa ya lobi mboka essai za ndenge mabete nazoyebisa yo na ndenge mabete mais osala attention mpo ngai ndenge toza na Christine awa balobi soki mpe mboka na bino ezala soki na makambo ya kinchudi eza na bamalédiction moko ya génération soki bamakambo ebele kaka ya Christine bando oyebisanga on a pas sauté, mais ça n'a vraiment. On a poto chérie. Moi, je vais vous dire depuis que dans la poto, ma camarade étudiant sur village. Donc, on a dans la poto, moi, c'est un gazayou, on a balayo, tout ça pour maintenant balayo. Donc, je ne peux pas aller au Pinabaki, tu dis, on a banni. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, celle qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi mon amour, c'est toi ma vie. Je veux être avec toi. Tu sais, moi aussi, oui, il y a la mais des fois, l'amour est nos bases, c'est-à-dire que l'Italien va nous baka. Des fois, Makamusu, et il y a des limites qui sont là. Pour des Christians, à ceux qui sont là, il y a des explications. Moi, après, c'est un peu là. Tout le monde est au Sambi. C'est un garçon, mon mari. Tu es une Zambie, tu es une Zambie. Tu es une Zambie, ça n'a pas de temps. Moi, je ne sais pas si tu as père, tu as dit, tu as dit, Jésus-Christ. Makamusu, Christian, vous avez dit, histoire, on est autour de ça à Makalati. C'est qui est ça, mais pourquoi il y a peu de choses là? Des fois, c'est ça, mais là, pour vous en beaucoup, moi, je connais aussi les autres, ça n'a pas. Vous en beaucoup, moi, mais là, il y a Christian, moi, c'est deux bouches. C'est ça pour la communauté. Moi, c'est mon soba. Bon, bah, là, celui qui m'a pas mangé. L'homme, il y a la Christian, l'homme, mais moi, c'est Christine Goy, mais. Bon, ça, le village, mon corps. Mais non, chérie, il ne faut pas comprendre des choses, chérie. En plus, mais quand tu as information, tu as ça sacrifice. Si tu as ça, éviter. Parce que, par exemple, on ne va pas vous estimer. On va prier. Juste de l'Inzambi. Hein? De l'Inzambi. Pourquoi tu dois avoir la paix de chérie, c'est vrai que tu es Nzambe, la force Nzambe, mais tu es Poutine, yo benga na mboka. Ceux qui font ça la sacrifice nini ceux qui faut ceux qui bango batata moi sina yo batoko na ba balobi que toza na mbanga te problème ezate toza tranquille là ça va to tia on a ba prière na yebi ko toza sensible donc comment on dit je vais appeler et puis comment on dit nous c'est pas que nous on va pas tenir mais tout le toka kata poivron chérie kata poivron ça va pipi ni na ocha. Nous avons la petite mais on fait là. Na kata pikala. O kata kala mais côté nous sommes au kata kala. Ole misinga imba. Na ofune pas qu'on. Côté nous sommes au kata kala. Na ofune pas qu'on nous sommes abi semi na là. Nous dire la dosa sangai. Mais il y a d'autres plaisirs, ça n'est bien place à ça. Mais il y a peu continuer ma camarade tu dois na yebe ko de mon pardon na yebi bien moment ezo salanga bien. Calme-toi, je vais appeler. Calme-toi, je vais appeler. Il y a bien une solution. Moi la Nzambe. Donc ceux qui au Zimbabwe, moi je suis prêt à faire même ma prière. Et puis le blog ça efficacité, ça juste le blog hein?
Moi, je m'en tête, donc, il a l'inquiétude pour la route. Nous, il y a monté parce que aux amants à monter. Donc, on a dit à monter, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction qui est péché. Moi, je ne suis pas convaincu à ça. Vous liez ma tête, donc, conviction les autres la tête. C'est les gars au bien. Et la seule qui bientôt est nous tous qui pressés. Non, seulement pour les et question de ce mois dans la salle, il y a ça là il était quoi? Et une sac. Quand on lien à rouler. Oh le bon à cause. Ma cause. Et nous Bonjour papa Sonso. Bonjour. Bon niveau. Ça va? Ça va papa. Na yo tala bino ese atinda ngana ya usikela okoli oyo man yana ki ese ngo moi ça divorce abana ya kutikela okoli oyo boni bango baza bien merci baza bango bien baza bien merci beaucoup maman toi qui dis Teto sola na téléphone na mikolo na komi kuna te babi malili kuna na okoka te c'est bien comme ça baza bango bien baza bien bonjour yo Ando sa mselo kuna na ni tselo ku biloko olia kaga sisi na mte omwana osala mutu oyo mwasi nanga liboso oyo mibale ana zengi epesaka mapasa wana ofozala mapasa o natia no mesa kasi ça va c'est stable olobi basi na yo papa yaka kolia mpe ezoleka mote bango tuka ezaka na ngai posa mokuna gaga motalinga lepitike mpe zela kasi zela omona na obimisa zela malembe kama pa yazali bon merci c'est ma mesa balingi misala basi na ngai gagayela mai wana pima ezate que ozwa ete poani mena biloko ebele chéri kaka okoma na bakanda mona okokompana mutu nayebi te so epoani motia moi vraiment bien baza très bien oh kiti patalo te atiki okabo esundeli ganga opazaka makambo kitika mpe kuna te ongunza ngobuna okapema ekosaka mzaa nasala ti yoyoka nde gaga aloba olandaka ye te yo mpe Allô? Oui. Ah, vous êtes bien, hein? Ah. Vous savez, moi, si maman vous avez sur place, ça va. Ça n'a pas bien. Tout n'a pas basi n'a mi balé batali yako madame mi balé moi kutana na zemi c'est ça ya boss que sa famille sonité et puis sa famille sonité tinda mbongo basi no si babota mja kuna na mboka déjà mi balé déjà na biga bimbale tina mbongo yo sa famille sonité on coutume ki tu dis ezali makambo coutume na biso kana makambo batu mususu te laisse ces vieilles femmes là ba ça buta ni bango wana basi ne bango wana na mibale awote
Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tinda mbongo, ngai mongo no kiti kwa na mbongo, on peut se bâcher le mbongo. Non, non, faut honorer la famille quand même, dit divorce. Qu'est-ce que tu racontes là? Hein? Honorer la famille, c'est ça. Écoutez, même si yango wan kitu di nabiso. Mais bala mondial batika yango papa ki diamfuka batika yango wana. Basi mikolo on yuki yango pa wapi. C'est quoi ça? Da utala yanga yo. Nokia ba photo. Wenga même ba photo là qui ça ba photo. C'est joli là. Non, c'est pas possible. Lengue la caille. Tala ngani lengue la caille ko moite. Bon, c'est conclu. Pourquoi tu n'hésites pas? Tinda mbongo na kusala nyonso kaya na mbongo. Tichuti. Et alors? Walinga tunanga mutuna tunanga benga ngai. Et puis c'est ni ba kuti na monsieur Zali. Hein? Tu as compris? Atina ba photo, mona bango. OK. Tu m'as compris, c'est tout, pas de discussion. Hein? Wenge melo ba photo ni on se tout Zali. OK. Merci beaucoup. Allez, OK. Papa défausse, hein? Chérie, Liana, non, pardon. Liana, elle repousse de air, nous l'avons dit. Je crois que... Problème, tout, papa. Il faut un peu ça, yo. Problème. Relax. Bah, c'est un bazar. Bah, on bazar na mboka. Bah, na mboka. Bah, na mboka, qu'on a. Bah, na kitoko, tu t'es bango. Vraiment. OK. Bon choix. On va ma sara nango de mama nangai. Bisa ba kuti na biso. Ba sapima. OK. Na pilipili ya rotuta. Oya mikili wana ndo. Oh mboka. Donc vous entendez? Yango wana, somme yango. C'est bien mon chéri, là c'est pépé. Bon appétit papa. Merci beaucoup. Oui, Karine, troisième fois, on a zobenga au pona yeba soki le kindenge nini. Oyebi a weekend kalate de vos cette calme kia ya sora yendenge zana au sala sous terre au bimate a au vanda ti lundi. Ou peut s'en information en dernier. Hein? Na yebi te so zo yamba te po ani so zana mukuna soki le kindenge nini. Donc peut s'en information na yebi papa son so le kindenge nini. En tout cas, rappelez nga de nani Karine, pardon. Chekina Nazo, c'est l'appel mon coin. Nazo rappelé yo. Nazo rappelé tout de suite. Ok, merci production. Oui, Karine, s'il te plaît, n'a évité sur aux awapi, sur aux huit messages dans la toté. Bon, Nazo, c'est la coup de fil là. Nazo, c'est là vraiment. Like, nubanda kulaike sikawa, nubanda kulaike sikawa, udunda ko like, mabala iye, mabala, nzamba za kutadisangana butwa lelo, kitunga uti na lola, eza kukita uti na dikolo, eza kukita kitunga ya munene, itondi mabala,
itondi basasha mike bakomi mabala ikiti lukota nulaike nutia jeme ingeta ntangu ikoki ale tubandi na lubakinde isi kalibala na yo lokula nzambe azongisi dibala lelo tangu toza kubanda lo sambo banda kusambila mpwa ndenge tuzadi awa suka sanza nyonso tukubanda kokutana na sale nuluwe sale bantu balingi kokutana na nzambe noki ozala na Belgique ozala na Londres ozala na France na Allemagne na Italie aponi isikate bino bantu boko weni saliboso mpe bupambula liboso na mabala bufuti sale na bino ngana ye na kuyana mabala na kuyana kitunga ya mabala mbaloyo ale like mabale ye like ata yo mtu zadi na Kongo kuna ikusale lokote kota kaka kota na Kongo kuna mpembongo zadi na kuyana ngai kuna na kitunga ya mabala ya mputo ezokita ale like kubosa nate tangu tukokuta na wana umema dimi na yo so sala ki 5 mois bando banda ba prière obobi dimi ya 5 mois ale tukei nzamba kupesa yo dibal ale tukei ale banda ko senga nzamba landa ndenge na zakuluba nzambe tata nzambi yo mtokela biso kansi mbaloyo ngai pena dingi dibala pona nini nazanga dibala pesa nga dibala na ngai oya simbi dibala na ngai oya botolinga dibala moto elandaye moto lelo tukutinda kaka moto ale tinda moto epaya muntu ayibi dibala na yo moto empaya muntu asimbi atambanda yo mwasi amibale ko banga te po yo kota ka lusambu na ngai mwasi aliboso azaku kota lusambu pai mususu azadi sere na yote yo kota tindela ye moto atazadi mwasi aliboso ale moto tinda moto essence tinda essence petrole zamuke tinda essence ale puya moto ale aziki naza kumona za kubaluka ayo naza kuzi nzambe za kula kisanga aza kubaluka na mabele aza kubaluka na moto ale moto la daye ukukimate akwa ina libulu kuna moto la diye eyaya like na like on like combien de fois attends 10 fois like Amen. Luba. Amen. Kitunge ulikolo. Tuyambi. Amen. Seigneur Jésus, mon compagnon au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. Oh, alléluia. Ça va. Zela. Naza kumona muntu muso aza kubianga. Martin. Na lubaki na yo kukenda kalisusu pa pasitelo na binote. Pasitelo wana ayebi makambu ya nzambi te ndenge ngai na solo laka. Ingeta mfumu ingeta. Ndenge na solo laka na nzambi. Tala nanu la chere na Leya. Nane balaki libuso. La chere na Leya. Kubange loko te. Uzomana. Yo uzadi mwasi ya mibale. Mwasi ya diboso azadi. Itadi yote.
akubala yo diboso ndenge babala ki le ya diboso, c'est tout. Ekosala nini? Mwasi ya dibusu apesila ki mbongo. Ya yo akupesa ibele kuleka. Ngai na solo li na nzambi alubi na nga wane zali dibala na yo kutika mubali wana te. Mpona nini? Yo mpe ozadi mwasi, ye mpe azadi mwasi, mpona nini pasitelo akoki kokosa ndenge wana? Ngai naza kusambila nzambi dibala na yo yango wana. Kutika te mubali ya muntu azalaka te. Ale. Tukota nanu lusambu, tukota nanu. Etuvana na mbote, ya ye. Matondo kwa mfumwe, ya ye. Oluzitu na mfumwe, ya ye. Ya ye. Lukota, ale lukota. Like. Lubanda kulaike sikawa, lubanda kulaike sikawa, lubanda kulaike. Ça va? Oui, ça va. Bien? Oui, là, on l'aime pas beaucoup. Je travaille trop, donc ça c'est ma casse, vraiment. Charge, là, pour nous, là, tanda, mais ça n'a rien à voir déjà pour lui. On est arrêté qui n'a vu. Bon, mais ça m'a tanda siko. Non, on a bandé déjà pour grignoter. Na biso ina bina landika grignotage. Non, quand ça va, il voit il y a non, ça va. Bilo c'est belle. Non, on a chaka basani comme ça na chauffe. Do sengan. Sengan. Qu'est-ce que bilo senga? Tu veux me pandit? Comment est-ce que l'homme pandit na bite écoute écoute? Tu vois, il a mal au ya moi. Oui, bio, ça va ma bina. Mon chou. Yo bi lo boko na ngati. Ata nengo bi makana toke musala ta wapi. Ko ka lelo bo mususo ko kante. Na o ka ye bi. On a ndé ba ngeza o malewa ba nini jamais. Na linga pe na malewa na ti. Alinga te. Elo mema malewa ba koma ba technique mabe bakomi kokanga mibale ya bato mpenza bakomosala bango bazakala po kaka ata na malewa wana nsima malewa wana akangama nga nalingaka mpe te oyebi deja ba aire noliaka soki oyebi deja mai ya fufundu eza na moto esifi kaka na bato oyebi ke kotiaka entre parenthèse avant tozonga nanu natandeli omesa mwa entre parenthèse oyebi ke ese bato mpe balembaka kobenga te vraiment kozala consacré boye. Mais one non one. Is that doing jangite? I don't know benga. Asana. You was na doing jangite. Réalisateur on est na RTNC. Mala biso, so moi si ça va. Ma beza te chérie na ngai. Elo ma beki papa, obi kende na sa boy na sa mal à l'aise. Mal à l'aise. Yo bi ki makamna na ko partager na so na partager na. Makambo nini na so episa. Mamni misusu. Bino c'est ça la passe. Et c'est azana passe mobali na ngai. Oui, oh kuna za passe. Oh kuna sko yo mama moje. Quand yo yeba passe ya boya nini? Ana passe. Oyebi ke na kenda. Ndeka na sola ndenga tinga ngala ke utala nani noko mobali ngai. Noko divorce. Na ke kuna na kutie ondima te. Papa mkolo mo ndinga sa koli bongo. Tala basi balinga ko muta na komi na kasi ta mususu bala moko na mususu mwa ba sunga kaina misala to nini na muna kuna wa sotia makolo na muna kuna wa zona sana biluka kolia na muna baso simbe na nzoto pe
mpe na soka ya koloba na ngai ke papa sonso ye moko azwa courage aloba na ngai nini eza baculture na ye asukisi mpe te mpona ye aza kosegele kamoni o normal asukisi mpe te aloba na ngai nini namoni mpo mwasi moko aza na basi mibale ya bajeune fille bana mike ta libumu abi mwa mwasi wana bana akobota po eza zeme mapasa bana akobota wana eza baculture ya divorce est ce que ozocomprendre donc lelo ndenge ese aza na bambanda baza nao na libumu bambanda ese donc mwana mwasi wana soki aboti automatiquement bana basi bana bamapasa wana basi bazali bambanda ese nayebi te basi ya divorce nayebi te yebisa wana ene donc banira na donc ese bambanda na ye nde baza na libumu oui baculture ya mobali mais c'est bon ndenge ndezo okamola yango wana enamonango mabe te papa na ngai nabi moninga ndenge asala basi basoli bambanda na libumu yokana wenge yokana ezaka lokwa nga na yo ti yobi combien de fois foyer na biso mibale oyo nde basekaka mo bakritika yango makasi yoyebi te foyer na biso mibale awa bapesa biso kombo Brigitte na Macron yo Brigitte na Macron mais nga ata bongo nga otesalaka nga bien yoyebi chasseur préféré nanga eza Mario oyebi yango clair chasseur préféré nanga na linga eza Mario parce que soki boyeba nzembo wana naokanisa déjà baniveau ni oyo memelanga parce que nasala baexercice wana mwasi moko te oke ya baage na nga oyo amemanga na badimension oyo yo memelanga nayebi te bokisala biloko wana biloko apamba soki esaza bambanda ya so ya bana mike soki wana etali bango yo soki kokota na mosala mais aza moninga ndeko papa na ngai ntina niveau oyo moninga mwasi azo pardon soki mpe ye mpe aolinga mpe azwi mpe su divorce mbanda mosusu oyo susu aza ya leki donc esangani kaka bomo oyo kuna mbanda mwana moke oyo mpe kuna mbanda mwana moke esangana bonde ni ye aza na problème ye aza na mposa azoyela divorce mbana problème ezali nde likambo kitui oyo na famille ya divorce bazobombela déjà divorce bana oyo baza nao déjà na libumu yoka esi esi azwa kimia na libala wana azwa kimia te ntango bana na bakobotama likambo wana ekolandalanda kaka bango nga nazoboya ndokotaka makambo wana mamana etali yo te tika bango bapotana na bango na bango ocomprendre nga bamaka dafasi otielanga biloko tielaka damase fofana salango maniokwa natia masango te te masango te yebi biso bandibu tolingaka manioko bandibu heureusement nzambe abangwa mabele na bino ozala fufu pembe soki te salango noki naoki nzala ok d'accord Vabbè, ciao amore, ciao amore, ciao amore. Naya, io ne ho trovato proprio hobby, ma non guarda esco. Nayoki yo déjà ma colonne bato ma déjà. Matamuga, oza posa obima te mo il faut bimaka. Te kirota mama luketu mikolo belo tali ete. Mais week-end prochain à peine on est au Kitali. À tout à l'heure mon chéri, mon bébé. Amore. Amore. Ti amo. Allons-moi. Kende. Non, kende no ki poso nga peine no ki. En attendant ça moi deux trois choses. Na ebelo na olambelo.
sa lokolo zo ba lokolo zo. Oloke nani wapi yo? Oloke nani wapi yo? Ula mukisupua nini hata yumo. Ula na kufa. Falika nini lali wala ni balabo na kufi na mikendidi. Usepeli. Tifa ulala kauli kana. Te falina la na leke mamuna kumna lol. Tuna di felu yukani la kanga. Siku yukamati makiazi wanu mami ki uchi makiazi uchi yune longi. Uluke lwa. Na wa. Na sisi mutata phrase temba. Ukewa. Kasi uluke lwa wapi duba na. Kasi zela kasi. Boya no na tombo ya solwana. Tibe tala. Umuni ngai na ngenda koma na mamelu. Mamelu ngai. Moni be kakumula basoni. Iya muna kanga ko kuna kubute mbake. Allô Lipati. Ma copine yamba na téléphone ko ya. Na yembi ko so yambi Lipati na za bien te na yebi so de vous auto bi magasi ko yo. Zela ya si. Lo baba mingi zela. Zela na zo bima. Zela na fanda non pardon. Zela na fanda non pardon. Zela. Pour le moment non ko betsa na tema. Ezali. Na zo sa ka assemblant na uti ko s'assurer na tane na fenêtre na Monique ya sola kei. Asa zunzela déjà. Lipati situation za bien te ma copine. Quand on va course nous so sala. Soit taxi place aux alliés, il y a Kalipati. En tout cas, dans moins de 50 minutes, il y a déjà awa. Et ça, il y a Kalipati dans son constaté. Ah, il y a des mousses. Bien, oui, ça va. Ça va toujours. Toujours. Hein? Faut qu'il ne pas mouler Victor. Luba. Hein? Leki na yo. Uikaka. Azuke ni wapi akuya lobi. Lego moni azuke ni wana lobi. Lobi yake hii. Amizma. Oh. Amizma. Maliki. Vana yuko tu papa vana na nufanda boni yuko. Donc na msona grand frère. On fait dans sa valise hein. Tokende? Ça valise. Ndé. Tout ça valise. Moi qui n'ai plus Nana nanga na anniversaire mon vite fait yango ya ukanga kanga papa mbabumu. Divorce nalo bana yo muni leke na bino. Mkono subu kukutanga na kufi. Mama na yo bete na kuli solo ngana sana ngamba melo. Na dinge bakubutu na dinga kyangote. Buta kubota kimubagi akuma kumuna na koko na ye. Anniversaire zera kama mkono anniversaire. Leo sio kama na zana anniversaire. Lundi anniversaire. Anniversaire chaque jour. Azaka na anniversaire. Ma confusion quand même. Abona to OK na to lo tina no boni yes. C'est ça va qui nous allons bien. Abi no boxe mon que autorité sur. Non, kake ni anniversaire ta kirotel sen. Alexata. Oui, Ezani. Ezani jama kamweza biente. Yo kana ibisa ko katanga te. Au moins nous tinda ki Karina qui nous vérifier information Christine apesa biso concernant famille ba papa Sonzo. Pona makamba ki nsudi. Lipati kaka ndenge Christine alobaki oyebi ke Karina komi kuna Karina ebisinga alobi ese papa Sonzo ba azali suki pe nkumu donc ba divorce baza na famille ya bankumu papa Sonzo na bango abani pesa bana miki Ndeswe ya binini ye divorce atinda bongo ya net po bana basi babotani kuna na bandundu do bana basi babotani na bandundu rande bango ndeso bakonde bakomi basi ya divorce donc na nega kinchu na bango sérieux quoi bazana kintu di makasi abi ongana moni ese na zonzi mateba Lipati yaka ko na telefone aussi mbate ma copine na oko kate Karim de monsieur oyebi ke à part wana ya grave papa Sonzo azoloba divorce asololi na papa Sonzo tant Karina azaki wana mais divorce ayebisinga moti nayebi to soki akesi ko pe mama luketu alobi na yebi nazoloba na désordre Lipati aussi mbala telefone te yaka
Papa sonza lobi basi ya divorce ya pana mike ba uti ko bota bana mboka divorce atinda mbongo wa leet. A okay na biso basa mikolo wapi? Kino kusina ba mindeli. Monie. Usadi kusina ba mindeli. Ngai mama leki. Boni sa. Bobo yu la kite bo yu la kare. Uzule ko nzamviro. Aux environs te na ibna pona mo ko to solo. Mais oui, c'est pas normal. Alors, vraiment, vie, n'habitez vie son, je n'ai pas compris. Hein? C'est bon, oui. Vie à Zobengangai, ou non, Nati Nambongo. Abeli? Yoka nano, yo pe mama leki. Nati Nambongo, basi nanga namboka kuna babotami. Basi nanga namboka kuna babotami. Nas ba leeti. Basi ya nani? Basi na ngai. Ya yo? Babota mimi bale sur ma passe sur pende ya ngai. Nati na mbongo. Est-ce que c'est normal? Ninga na kokamwa, ya otono bage yo mukolo ngani. Yo mto bota kibango. Oh, bon yo le divorce wa asmo, divorce am compte. Et bon ce les amis. Ba yemba banzunga kalera ba super bien. Oza mwasi na yewa mbandaka oui bon ba bébé là ne ba botam tamba ozana de vos ndio zasir ke ba ozambela ba age ba moté elo ne ba sa rerera mwana ba zo bimbela age ba loba malembe na zoyo ka wese ko ganga noté basi na yo ba botami donc ba gaza ba bébé ba basi donc ngafuna ba lokoli se ba kinchudi aso sanga kinchudi za il faut on ati nambo hein Poa. Et puis ils ont insisté. Et puis ce qui est grave, les bosso ya camarade ya Esengo. Karina qui est là qui est ba collé autour de Esengo tinela qui je beta masolo wana ki akutina na yemu bazana na basi yango mibale. Ngai pe fo ngape. Usala ni. Yuko zo mwasi. Nazo basi ba bébé wana ndona maloboko la baona za ti ba kokola na maloboko la baona na ajo. Ndi baza ba bébé na do ba basi na suka fona bala ba ba oya to fona na bongi sika moko. Pesa ngai wa telefone. Yezo simena no mai makombolo ba eza siri. Non. Hein? Mais non. Ma copine, il y a pardon, on a évité, des sous de fausseté. À ce qu'on s'arrête à tout sur la même si le monte, on a évité sur le peu sambongo. Tu vas continuer mango, tu vas continuer maté, parti à la zone souté, maman, ma copine, pardon. Nazo comprendre te ce que makambo e banda kala bobombela nga bopone boyo sanga banda kata nazo ba lesengo boyo sanga te famille bino ke bozana makemba kinchuni nini hein c'est maman yebi ya divorce la kubabo ni papa oh kubabo yo zaba nyama e bon maman ndeko no sonzo yo yebi te ya divorce te yo yebi yango follow banana normal you do follow parce que les kambo parce que y a le divorce non yo kana no Maman yebi. C'est comme si yo pour yebi yango. Follow banana sur vérité est-ce que ezalaka bon ou pas? Maman yo ko yeba makamona. Kuluka. Mais tu as raison. Tu comme Kuluka ezali na. Parce que comment est-ce que et puis j'ai insisté que eza bongo ezalama bongo depuis kala. Hein? Si qu'on a le bien, kitu yango yo sobo. Ni na pesa umbani. Ya kitu. Oh, peut-être parce que ngana poto maman lo bala biso te que yo yebi makambu no sonza o sala te maman. Siko ilo ko so lele ngwana ka ba lo bino bongo. Ngaba bilo mtu na sota, ngale la so bilo aboite, mukini changeante. Banda kala na so ba noto ko lo sambela, to kele pa maman bikudi yo so linga te pourquoi? Ba témoignage sûr, tiens amour sûr. Toke na tika yo sambela pa maman bikudi. Akoye biso makambo nyonso wana kopesa nga raison. Ande kuna uti. Makina na omona mama na omona papa na yo mama tabino moko. Yo ebité. Na yebi amute. Matafu ya kintu dio makambo isisila. Tu vois ndila kanguna kokudie kumu. Ah, tu lo bai ka yebi no ba vandela déjà. Vandela ngo. Tu vois ndila nguna kokudie kumu avant kufa. Tu lo bidi kambu ifusila makambo ya kintu dio. Tu
tuvandi là na zulu bango nazo bandela kukude ko tuvandi là ngo mais si quoi le beau vandi là ngo banaka de ce que je suis là pourquoi hein ils ont aussi été pour y muta bandidi yango makambusi sila parce que ni bato ko sambela mais obi ngelo ko sala na no somo okubeta lisolo wana peut-être ngai moko mais comment on peut tellement de bossu ya camarade ya Sengo lisoso tala osomona ba problème ayi ngelo Sengo obi na minute ayi c'est ça mais les gosolo ba makambo bon il y a de sincère parce que ngana kenda uzwa mai na zaki na début ya histoire na bino Karine camarade ya Sengo il y a pas là pas là que notikira vie sonzo biloko kolé utaki awa tanga kei Karine amoni makambo na nyoso et puis nga par hasard pe na bengi parce qu'il fana ba soki makambo ndenge nini ça tout bika ndenge makambo na mama koledani faut ba kiss na tindaki yi mama kote nga makambo wana et azobeta masolo kinga tina mongo liboso a Karine il y a de aussi otunite oyeba nani achaki zemi oyo yoko zo charge soso ba mama zemi za zemi kutu temba lu ba buta moyele kwa bana mama kuti mezali bana na mabota mboka bazala bana ya nani bazala nani me bana wana bango si baponela nga ba Yoko luka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina